Mbote papa. Papa, qui vous expliquer que ce là ni comme la journée oyo trouble et salami. Maman akamu bana bazalaki na balabala te bana bazalaki so na prince te bana bazalaki na kati ya lopa ba elo komo ke kwa kiboso ekwe to bangi biso to koti na banda koti si bana tina niveau chambre tete to vande maso tindi kate mama moko boye ba masasi wana est dominé sikoyo mwasi na ngai abengi bango ala bino mwana moko kapamba grâce ya kosomela ngai episi ya kimi ekoti mwana abimi na oyo ya mwasi ndoka ne o kuna ya GDT na tete bango babimaki deja bazo beta GD6 kana porte ya ndako papa oyo petango ya bimi ba akele kusoma ba episi na ya lobite oyo ya kufi lobite yakato CCG na GD6 ngana na moninga na ngai bongo to beta ngai nayo avandi pewa mama na ngai kama ko tuetoni na ukakapala moko o wana kufi alobike sora ya kota na kati ndako ngana zo kufa ndenge na yoki mwana ya mona ya suka akufi wana bana kotala kaka mbona mbali mokalo be tata kufi natala mwana makila na ebite pe bawe bazoki na ebite bana zui oyo limoso oya mokolo wana jedit na même na kosala intervention na hôpital na commission tana teke na yolo tangu ngana zozonga sikoyo bayibisinga oyo aleki azoki na ile oto mimi na hôpital wapi bazo bisanga hôpital te na titi na ko retrouver na hôpital mosusu batie ya sika na komiole basele ordonnance na ko kene ko zwa kesi wapi na basale parce que koleka bakesi ya likolo de na moni que ça ne va pas tango babisinga non kende na bondeko après bondeko ba ko orienter yo tango ko na komi na bondeko ko bita tozo yamba awa ifo batinda bango kotina yango wana pe na kei kuna na radio kuna babiti awa te bakene kuna papa yango pe na nazo yaka na ibili kambote mama ndako vi boko passe mboko akosalisa bana ezate ndako soki otale mama okolinga te soki bozo tia tembe bokena toyoka na 21 ndako mikuse manya walikola mbule zo beta nazo pepa nazo zana pe na mbongo te ya kotraiter mana bana mibale et puis na oya kufi na cancer na kokoka wapi nazo senga ka aide basali sanga wa kufi ko reza wapi koro na kailobi na kailelo na tika na kotika na ngiringiri baboyi pa na kotika na mama ye monde baba ya mbinga na mama sengi ka aide na aide sengi badusu bazona botina mona pesa numéro mo contact na ko pesa numéro contact ba numéro na nga contact ezali 082 27 99 179 bandelango 082 27 99 179. Merci batomité maman bazanga te totala oyo koya sima to benga yo so babengi pe biso courage papa.